Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autrement dit qui n'a donné Kanda on était la Kema Fumbe en direct de Suède, de la Suède. Donc, vraiment, bago koko na bino partout dans le monde. Et puis, yo kozali bakwa kolanda ngai. Toye kolubela basango ya mboka. Nazolobela basango ya mboka tant que congolaise. Et puis, nazolobela sango ya mboka tant que moi na mutete là. Donc, olingo lingate politique ezara na makila. Même si tu ne veux pas, donc, comment, tu seras poussé de réagir ou bien, ou d'intervenir. Bato to Congo, Tolanda qui discours ya mokonzi ya mboka. Na réagir mukie pour na marche et salemi na Bruxelles. Oh, to bengi ba combattant. Je sais vraiment pas ceux qui bazo combattre pour la nini menga na kolo banke. Eza ki mutema mabe pourquoi parce que ennemi à congolais, eza congolais yemoko. Bato to Congo maona mutema pourquoi ngana zali mwano na botami na époque Mobutu. Donc je peux pas m'appeler Zaïrois si je peux dire pour na komona 33 ans échec, 33 ans ya tuerie, 33 ans au pays et ça font ça qui les sous na libulu. Donc je peux pas moto azolo bakeno Congo et comment ils ont Zaïre, faut la je sais pas pour ne pas peut-être dépasser, faut la moto. C'est vrai mbanda kumisaka mbanda jamais mais bino moko omoni boke chuka ndinga zaona ya chuke bambote depuis la Suède. Donc voilà, on est libre de s'exprimer mais peut-être pas injurier nde yo salaka donc ngana yeko finga tina yeko lubele ya chuke ya boke tu yo moko ndo zawana penza ya moko na kuzu pendo fandi pendo bike te Félix ndo lubaka soki chibobo soki ndo benga ko bike te azosala awosala musale mona na yaya botika kimutema mabe. Oh, bon, ça là, comme qui montait ma mabe. Oh, moi, personnellement, je n'arrive plus à comprendre ça. Tokoloba, notre président, Azana pouvoir, ça fait déjà 11 mois. Bana ya Congo, bino bato bozi, libaku wa kolandanga 11 mois. Na 11 mois wana, nga moko na zayena Kishasa. Na moni, rentrée scolaire ya bana. Na bekolo ezali, il y a l'école à l'état comme on dit na linga na moko terre. Donc les parents bongi sakaka uniforme na yo mwana kende classe. Tant to fanda na kisangani bana Congo yo zolanda ngai zalaki na muto ande ko aider biso na élevage et puis na banyama et tout. Comment les aki Georges. Donc c'était un jeune garçon, je crois il y a 1979. Po ba ngulu bazanga ba piqûre moko boye o ba pesaka bango pona vitamine et tout nabi Georges kende ko sombela ngai na tangi kombo ya kisi abi mama il faut koma bongo pesanga na kende ko somba na bia Georges yo kaka kende ko senga nde kende ko somba na bisenga bi mama ngando moninga awa na sala musala kaka na misu makasi soki lem so tininge loko mona lem so na zwi kisi na ke olakisa na nini o pas vétérinaire pourquoi ngai papa na nga azi occasion te ya kotangisa ngai vraiment na yoka ki pasi mingi pourquoi parce que aza mutu boyebi betide et ça va que muta se sentir quand même que non je peux me défendre au cas de problème je pourrai m'exprimer ou quoi que ce soit. OK biso toza na concession na Kisangani bana Congo na moni mutu atali elanga na eme azokoka ko affronter ba policier tazo se sentir petit pourquoi atangite kuna na ville ba soda ba kotungisa ye ezo sala ke mutu moyen amona mokili ezate kaka le même Georges Wananda benganga parti à Suède alobi mama batoto na bazongi classe na kota kika na tombona na lukeli ba mo ba uniforme bazongi classe to futata enkate. Yaya, muto boye, bata boye, bata plus d'1 million na Congo. Na moni marche no bozolo bakedon, ni Félix Akoufa. Vous croyez? Vous n'avez même pas 1% de la population ya Congo. Il y a des gens qui acclament pour notre président. Moi là, je vous dis, Nazoï Sabino pourquoi Nazalaki Namboka. Na Kisangani, eza na pont bana Kisangani ba olanda peut-être na diaspora ba bakete la championne oza na raison. Eza na pont o ba oti ko sala awa kaka na temps ya Félix Tshisekedi. Pont wana eboma bato. Moi je me suis retrouvé na pont wana plus de 5 fois. Bo outi peut-être concession bozo bima po boke na ville ya Kisangani. Nzela ebukani. Donc ozo mona ba camion zo uta bo etelemi. Na bateau bazalaki malade, bateau to ya Congo, on a pu enterrer.
Le temps bozana pendant 5 jours, une semaine. Yo zana mbongo. Pourquoi? Parce que moto est comme il faut. Bozana na mulongo. Moto est memi évacué. Mais moto msusu wana mbongo obima na moto te. Il faut azela tiba bongisa nzela kwa bima. Et zo ba 2 mois, 1 mois, 3 mois. Bana kisangani ba makambo na zoloba. Tokunda batu, mutayaki na transport, moi malade, mkina kene ko se faire soigner, na kene ko se soigner na ville na Kisangani. Donc comme malade, comme grave, le temps de les bonga, donc à quelques mètres, boké botimu libulu botiki. Bato bande ko bima na marchandise na bango mbule beti par exemple masango bandi ko bota, na ne komi na nzela te. Fufu e baby, ba makemba eteli na nzela bo bandi ko liango wana. Pour vous dire que po wana ba bongisi yango, moi j'acclame pourquoi? Parce que ko sunga ba congolais au bazak na nzela wana ba bimsaka ne fiske marchandise na bango et puis asala ngona moins d'une année te ya chuke to boite mbanda kumisaka mbanda jamais ata leki na kitoko koluka ka ba défaut to boite mais na politique il faut tozala quand même mutazala na babenga ngona azala diplomate. Comment bino bolingi kaka benga na Kabila tangu nanu asali ba relation makasité. Aouti kozala juste nini o élu. Mbala moka banda ko agir. Kabila fandi 18 ans na pouvoir asali peut-être ba relation kolekaye Félix. Donc il est obligé à kosala nini, ya kosala sala ba relation na po sala nini. Aye ba ko fanda na ngwende na malamu. Et puis voyage so bozana bato bazali peut-être dans le politique ou bien comment? Botuna, y a rien au Congo, na Congo na biso même na Kinshasa, ba compagnie ezate. Ceux qui président na biso zo kende kotambola mboka, pour kende ko luka ba investisseur o ba ko investir. Parce que biso moko ba congolais to ebika ko finga na buzoba. Pour investir na mboka boeza vraiment pas si mingi. Là j'acclame ma sœur Gisèle Mouepou na mona ki ndoko kitaki na ba investisseur na Congo pour na kende ko sa ko sunga ba mama o ba sala ba petite commerce. Voilà. Donc voilà batoto ya Congo. Pawana ezo sunga batu. Ngai na bota mina tanga Mobutu. Moto azo linga à vivre, à revivre Zaïre. Faut zamute mamabe. Faut que ça zamute mamabe. Pendant 33 ans le pays a fait quoi? Et qu'on nage na échec na libulu. Batu ba kufa, ba boma batu. Moi je me rappelle encore tokendaka na tsele, tozalaka bana mikie. Moi na moko ya ex-président na biso Mobutu donc yé mutu moka ko kota na maite soki yena na koti na maite boye bibilo ko wana ya bana ya mais aujourd'hui tozo vivre en le sous-souté. Aujourd'hui président va repromettre biso état de droit. OK mutu akoko za la partie ya kini kuna telemi pa fingi président malgré ça inoko laza ko encourager te mais ça quand même que tozo kende quelque part. Bino to bofani na diaspora tozo liana mindele tozo la mukana mindele tozo mona quand même mentalité to boité tozo anyoso ya mabete mais madame quand même il y a les étrangers qui nous demandent mais au juste vous les Congolais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi ne pas lui donner quand même qu'on peut se ne fils que chance ya ko kumba biso pendant 5 ans et ça na ba école na kin kuna eza rétabli neti mokengeli ba rétablir en kanchati pardon so cancer inde kamboy ba bongiseli ba soda ba comme ko fanda lokola batu donc ozo mona ke musala ya moins d'une année to boyite mbanda kumisaka mbanda jamais ba zairoi bino ba combattant te mais faut combattre intelligemment boketi moi si a outé ko silisa master je crois j'ai vu dans des réseaux sociaux. Mais pendant que toi tu as les mots bien ici en Europe, l'école est presque gratuite, les études sont presque gratuites. Mais dans Congo, kuna 33 ans, il y a bino bozo bien la Mobutu wana et ça li ba dégâts. Ba na msu moye batanga ba classe ezate. Mutoye pour na histoire na ngai voilà si je peux dire comment on a quitté mboka na bino école primaire eza gratuit en Angola ezali. Mais na Congo te. Pourquoi ne pas acclamer batoto ya Congo ba na Congo? Omoni mo su tozolo makambo ifu kolobaka. Ngai nazalaki na Kinshasa. Tango ba résulté bimaki to bikete to kota Angola, ngana mbali nga pourquoi parce que ezalaki tellement glacé, nous bozo mona ba policier, ba soldat na nzela on dirait guerre to bi to kima awa likambo eko yinda. Eloko bozo bosa na Fayulu azalaki aza comme star kaka awa pa na biso ba diaspora na internet numéro 4. Mais là-bas, peuple congolais, bango moko. Oh, Fayulu aza bor, izanga kombo. Félix Tshisekedi, il porte le nom de son père.
Mouto a lutté na Mobutu. Vous croyez au moins que non, Félix, na Fayoulou, ceux qui pendent les Congolais, balobi ba pona. Et là, quand je dis que Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Congo ezali, donc ezali Congo mobimba. Bozo kamisa yango. On dit, moko ba 17%, ba 12% la bino, la épreuve ezali, oyo mutalingi kozala nango. Mais ce qu'on tamoli pendant na Congo, oh, Fayoula za bord, ezanga kombo. Tshisekedi azalaki déjà na kombo par rapport ya papa na ye. Na ba province kuna na est obino boza ko bundela wana, ba maman baza ko acclamer. Na ba bunya botembo malgré bato bazo kufa mais bazo mona quand même que y a l'avenir avec ces présidents. Il y a l'avenir avec ces présidents. Et puis nous bozo le bakeke non Tshisekedi a kufa te. Ba maman oyo ba komi kotangisa bana grâce ya Tshisekedi. Bazo lo ba papa umela butu na moyi bazo pambola ye. Ata bino boloki ye aosa nini. Et ça le matin pourquoi parce que Dieu est juste. Il voit. Mouto a na volonté. Bana Congo batoto a Congo. Mouto na landi discours ya président aoti ko sala. Franchement, j'ai eu des chairs de poule. Na bi kenzambe sunga kezala ndenge wana. Et moi, je vous dis, il y a quand même des petits changements. Oh, yoko, faut la kamute mamabe pour boya kondima. Tobo ite bato bazo kufa na est. Mais, président promettre, même s'il s'agit qu'il a fait sa vie nae, a kopé sa po Congo za na kimia. Pourquoi ne pas que to sangana to tala que Congo na biso bonga? Boza ko finga mama Marthe boza ko finga tobo ina biso te bazairwa ba kombata eloko boyebi yango wana. Boza kuna tanko ya ko commenter te pona ko bloquer ba commentaire na bino. Na ko bloquer. Eza mawa, franchement, na komi pona yeba. Eza mawa. Eza mawa. Banzele zo zala ya kobonga. Bo mutu bozana bandeko na Kinshasa. Parce que ba combattant mingi ba olobana basala ba 33 ans, 40 ans en Europe sans kozonga na mboka kota la révolution. Bo kende kotala. Bo komona ngana tika ki vraiment ba travaux ya sote mouton wana et comme quand même que ceux qui bozo les malgré ba kangaki na batol bozo mona ke non ba travaux za ko marcher. Maintenant aujourd'hui tozolo ba bato ba fallait msuna ba Scandinavie o esika ambassade des alakate. Les lots sont na nationalité olingo songa na mboka na moi j'ai fait ça, j'avais pas besoin d'avoir le visa na kende o na ambassade te o sombika billet na aéroport pas. Et loko ezala quitté. Et ça n'a pas été ba cousa ba parents na poto awa mais moyen kende ça tata le temps kende a kozwa visa azonga kate bokunda kaka. Mais maintenant là où je vous parle, so vous na posa ko kende mboka na ko na passeport rouge, sombaka billet o kende kozwa eloko na aéroport. À moins qu'on y ait bakana ko sala nini ko lakisa ke non oza vraiment congolais. Ba biloko ezala te pourquoi ne pas acclamer total la président ke non boy. Pourquoi? Basali nzela ya Bakongo, ndambo, si je peux dire. À partir esika péage ezalaka. Les noms m'échappent. Qui esika péage ezalaka. Ti koleka batampa kuna do ozomona penda ke non nzela fanda. Eza nzela nde sala ke biloko ya. Ngana fandi plus l'intérieur, hein? O mona lem suske kaka wana na Bakongo. Ça qui a foufé sauté comme combien 35 000 francs congolais. Mais na nini na Kinshasa commis 70 85 000. Pourquoi transport? Nzele za tellement mabe ko bimisa ba biloko kuna ezo zambonga transport nyo surtout à l'état ezo koma na Kinshasa nde biloko eza komata. Yango zo mona Angola muta fana na Angola ko yebisanga likambo na oloba. Vie eza moins cher. Coût de vie est moins cher, ma des biloko ko les moins cher pourquoi parce que bazana banzela na bangwa kitoko. C'est d'abord nzela pour nous convaincre nzala. Mais pourquoi? Donc franchement tout le belé là non basangwa mboka. Moi j'aime mon pays. C'est pour cela naza ko acclamer. Na moindre développement ya mboka na ngana ko acclamer. Na ko sala na te pona mutema mabe pona ko finga sala ke loko morote. Bo banda ko finga bo ketu o finga depuis ozo continuer jusqu'à aujourd'hui. Et là, il est au côté. Et là, on est au na kofinga. Et l'autre côté, si tu es vraiment intelligent, pourquoi ne pas se mettre? Vous avez quand même eu deux fois l'occasion. Il y a un président qui n'a pas de boy. Pesa ni non que non ngana lingi Congo bonga na boy. Pas seulement critiquer, mais il y a quand même un concret que tout ça la boy, tout ça la boy. Hier, on a président Ebina ko promettre nini santé. Ba conteneur eza na nzela. Ba kosibiso pendant 33 ans to moni lo côté.
Kabila le père, Kabila le fils, il a pouvoir 18 ans. Les pères, je ne sais pas si ils allaient 4 ou bien 3 ans. Mais nous, surtout, on est allés tant. Mais pourquoi vous commis pressé? On est à qui monter maman B. Oh, je sais la bino on a ba combattant, ba zaïrois. Faut vous aller na soni ya kolinga koza la zaïrois. Pourquoi zaïrois ils ont présenté chèque il y a 33 ans. Ils ont présenté biso président Moko Boye. Azo sala anniversaire ya moi sinaye. Oh, azo la ksaba diamant mais na mboka na ye bato bazo kufa na nzala. Ils ont lié bino na président Moko ya dictature. Président ou Azala qui prêt à sacrifier peuple à cause du pouvoir. Il faut avoir honte. T'as commis benga zaïrois? Oui. Et t'as qui étape ya mboka na biso elekaki. Et t'as qui étape période ya mboka elekaki. Mais franchement mutunyo so kolanda ngai. To simba na. Mboka na biso kende liboso. Mboka mopaya to fandi 20 ans, 30 ans. Ozaka mopaya. On est mieux c'est choix. Donc tout simba tout landa loyenge ya bato yo je sais pas ce qui bozanga keloko akosala na yebite mais er moko penzo so fando zota la ba maman bato baza ko marcher tu vois que ça c'est la haine. Moi je suis pas luba hein ngana wesa na mu luba te mais je suis congolaise. Pourquoi? Parce que ça à chaque fois que mutaza ko luba likambo ezo mona no to za mu luba te naza congolaise ya makila depuis ba koko na ngai naza na bolinga mboka na ngai. Mutu nyoso zo ya pona kotombola mboka azana support na ngaza na soutien na ngai. Vous croyez que Fayoulou so qui a gagné qui bato ba yebi Fayoulou a maboko makasi. Fayoulou peut déjà sala qui déjà ayoka qui déjà na bato. Na occidentaux, yango bo moni ke ba occidentaux bazala qui très fort tango kabnani o Félix asalini azwaki pouvoir. Laissez-moi vous dire que Fayoulou a d'abord ezanga kombo. Mwana mnyoso ya mukie ayebi Tshisekedi ata mona ete mayoka komba Tshisekedi sikoyo ye azwi ngolu na kombo ya mwana na ye. Tangu nini ebimaki moi je me suis retrouvé en Matadi. Il faut mona ba Matadi ende bande ko beta banini ba nyufinuku bazo beta boy. Bazo beta. Bolanda botala ba discours. O ezalaki pendant ba moment électoral ya élection. Et l'eau ni si la bâtie. Ya tchuké. Énergie nyon soto zo bimisa. Et l'eau ni si la bâtie. O e komi ki mute mama be. Fanda nanu yomo fando talo bikete. C'est vrai. Même pas une année. 11 mois. Na janvier na so sala une année. Classe c'est comme gratuit. Banzela quand même iso bonga. Moi je vous dis. Le loi ta roulage à Kangiyo. Ceux qui kaka. Moi nini vidéo etamboli chef na moni au banga makambu mutu wana ba kufandisa ye ba olongole musala etant de droit yango wana. Est-ce que bolingi yango te? Bolingi yango te. Botika ko distraire ba congolais pendant bino bofandi na mboka oyo bozolia. Bana ba otanga gratuit. Eza na batu musu balingi ke président na bango mutu ezala kimia po asala nini? Aye ba ko penser malamu asunga mboka na bango. Botika mutema mabe, ba combattant, ba zobattant, ba zaïrois, botika ki mutema mabe. Tozo mona na biso na bino nde Congo na biso zo bonga malembe. Lelo président zo lukaka ko sa nini ko ba relation. Lelo c'est relation fandi. Vraiment na ko mona no mutu akoli na pota sana bolinga mboka na ye. Congo na biso ko bonga. Boko yanga noir. Boko yanga noir, enfin mystique, bako yanga noir. Bako yanga noir. Bo s'imaginer na basoda wana o babundi pe bitumba na tango bino bozolo na tango ya Mobutu bino bozo mibenga bazaïrois basoda babunda bitumba mais bo tala ba condition na bango de vivre nde bande ko vivre mais muto okutu ko aye même pas une année à penser na bango ba niko rétablir ba kan wana. Mais franchement faut amte à mabeka lokwa boketu faut amte mo mabeka lokola ya tchuke donc ozo mona makamu c'est comme spirituel. Bandoki a Congo ne bino bolingi Congo bongati. Mais nzamba ko confondre bino. Parce que Félix azali mopona mianzambi. Félix azali mopona mianzambi. Moi je suis pas luba. Je n'ai nazano intérêt mon côté à la Fayoulou, ezala Tshisekedi, ezala Monka, ezala Papa Nani Oyo. Comment lui qui habite la France. Mutoya, bon voilà, le nom m'a échappé.
Nasa l'intérêt mon côté m'intérêt na ngeza ne mboka na nge bonga. Mutu nyonso akotelemela l'avancement ya Congo lokwa na sa mupandisa ngo na kotelemela ope. Na kobelela yo, na kolakisa o ngana moni. C'est vrai Kabila bomi. Kabila sali ya mabe, les fils na tangu na ye. Mais faut ko zala mayele. Dans la vie il faut être sage. Aujourd'hui si Kabila le père était mort pourquoi? Parce qu'il avait manqué de la sagesse. Ce qui botala moi émission andai ko kumisa na ndenge akatela ki a un américain, je sais pas s'il était l'ambassadeur ou qui a raccroché qui téléphone a bengi na katele téléphone. Oko sala bongo mais si vous allez sûr que non nazana bateau ba ko soutenir ngana temps likambo. C'est ça. Dans la vie, des fois, il faut avoir beaucoup de sagesse. Même dans Moussal, il faut avoir la sagesse. Même dans Liba, il faut avoir la sagesse. Même dans Koboko, là-bas, il faut avoir la sagesse. Ceux qui sagesse, c'est athées. Et coûter au cher. Comme ça a coûté dans Kabila le père. Comme ça a coûté dans Kabila le père. C'est pour cela que Tshisekedi a diplomate. Aza na sagesse. Ako même makamumbulu ngulu te parce que bino bazerwa bolingi qui était à Bengana Kabila. Parce que bino bolingi ndengoana. Na nini nyonso bayokanaka. Na likambo nyonso bayokanaka. Même ata lelo ke oba livrer ake na CPI akobima na ye. Akobima. Le président le à Côte d'Ivoire, yewana abimite, abimi. Abimi na ye. Donc ça sert à rien. À chaque fois to bana ko pesa ba mindele, occasion ko traiter makamambo kana biso to ko sala ngo biso moko. Non. Arrêtez avec ça. Ba combattant botika ki mutema mabe o bo sala ne komi ki mutema mabe butu na moi ba mamo bana na bango ba otango feye ba o nzambe ki mia na mboka Congo pambola Tshisekedi ata yo lobi wana yaki mutema mabe ata yo lobi toute autorité vient de Dieu et je suis désolé à comme on appelle même sous parmi bateau ba tambola rapona ko finga ya des chrétiens dedans. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Basanga mboka ezo tambola malembe par la grâce de Dieu boko yanga noa Congo ko bonga ngana un espoir wana. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup, même de loin, on peut soutenir. Congo ko bonga. Et ko bonga na bato loka boke tute et ko bonga bana bato yo bazana mayele na mutu pour na komona que oui, c'est vrai, j'ai voulu ceci, mais le quoi les Cambouisabou, tout à l'heure 5 ans. Tout à l'heure pendant 5 ans. Pour finir bébé à 11 mois, faut aller bon man. Franchement. Si on a comparé Tata Mobimba 33 ans, moi à 18 ans, un bébé à 11 mois. Est-ce que mon gros sa bébé à 11 mois responsabilité? Ce qui se passe à Goma, ou bien pardon, ce qui passe à l'est du pays là-bas. Et ça juste le cadeau et azul au col a commis président. Donc avec Ozona Bouzoba Nyonso. Et ça prend du temps pour résoudre ça. Malheureusement pendant ce temps, Batubazo Koufa. Est-ce que moi on a 11 ans pour payer ses responsabilités? Mais malgré ça, il démontre aux Congolais qu'il est responsable. Il aime son pays. Alini Mboka na ye. Eh, yabo kechu. Yoko Sakae. Keno talati. Otala Tshisekedi tanga oleka, fils du pays, président Oyobana mboka ba yebi. Et si ka fanda kana faut pas baké ko bete la maman Marthe, salaire to zute lobi nango sai. Ça te fait pas du bien voir que ton pays est en train d'évoluer? Ça te fait pas du bien? Même l'aéroport tant ozo kita bolibo se zalaki mbulungana na faut pas pe valise kei. Ba mutu nyonso libanda. Amwe bato basala kana ba gilet wana. Libanda. Oyo bimi na kimia. Ça fait pas du bien. Ngana ozo ba coup de fil. Na ote ko tia nini oyo ya kini bo peto batindelinga ki tela championnat tala. Nzamba zo sunga malembe sika ba poubelle. Et sika ba caniveau ezala bouché pendant des années. Bo monatin yaya botiki la biso ya titia fanda ko 100 ans papa. Ça la tana yo après 5 ans on va évaluer. Qu'est-ce que tu as pu faire? Ceux qui ont convaincu la population, bah, qu'on vote, qu'on révote encore et encore. Mais au bout de dictature, il y a un pouvoir, 2 mandats, 3 mandats. Non, ce n'est plus le temps. Il y a un discours qui non, moi, je n'ai pas le temps à perdre. Pourquoi? Parce que j'ai un compte à rendre aux Congolais.
Donc c'est ça. Basangwa mboka batoto wa Congo, basangwa mboka ba oya ngai, mboka ezo bunga malembe. Mboka ezo bunga malembe. Donc pona koluba, nzete setengama, Congo na biso setengamaki. Pendant 33 ans ya muto bolingi kozonga na kombo Zaïre, pendant 18 ans ya Kabila le fils, pendant ceux qui 3 ans ya Kabila le père. Donc pona koluba nzete setengamaki, pardon. Et ça prend du temps pour nous redresser nous comme tout droit. Avec la force de la population, avec la force de l'amour de son peuple, notre président, je crois bien en Salanini, à Kosunga pour redresser en gros. Moi, tu as même parlé, maintenant, à sa discours. Il y a député, il y a acclamer, pourquoi serrer bango bana Congo, serrer bango. Quand on peut se sous théo, magou et comme boyer. Système karanet ya ngola nyo surtout na compte public o ke ko somba passeport ke ndeko tshambongo na banque ezate ke okuta na mutu mo na bureau no pesi mbongo. Ça c'est le travail que notre président linko sala. Pourquoi pour mbongo ezaka na caisse à l'état mbongo so ezana na caisse à l'état ba ko sala nini ba ko bongisa. Imaginez-vous un peu na lobaneti na péage à Kasangulu. Bato balekaka nzela na meba na poto bakendaka conteneur na ba conteneur ba yebi mbongo ekotaka na nzela wana pendant des années. Mais tala banzela ngo ya Bakongo, banzela ya mabe ezokotisa mboko chaque jour. Pourquoi? Ezana bato bande osala nini? Bande ko tia maboko likola mbongo ya l'état. Mais kabnani o Félix Alobi système wana te. Nyonso na banque. Nyonso na banque. Pourquoi? Parce que ekosenga soki mutu nyonso za ko déposer mbongo na banque ezala mbongo ya nini ezala na compte ya l'état kozala na mbongo assez de mbongo pour na kofuta ba travailleurs, kofuta ba fonctionnaires, kofuta ba étudiants, pardon, kofuta ba monsieur, kofuta ba infirmier. Mais yo lo kwa mutema mabe linya ngote ko yanga noa ya tuke beaucoup de bisous de la part de la championne. Mais ndeka na lobi ba kototo ya Congo ba combattant wana bazo tchacha makele obi miso ba tesa saka batu biloko mo pendo mona fandi grâce au félé Congo ngozo bonga ate mbanda kumisa mbanda jamais na réalité mokili okumisa mbanda ta le piona kitoko okumisete mais yo moko na kuzo de ke mbanda ngai vrai chéri, c'est comme ça. Système wana kaka mbanda kumisa mbanda jamais oyo ya chukia zana ngo ya bokechu na les restes d'autres bazana ngo ba omona na ba ok classe au félé ba omona na ba ok non donc comment je peux dire saut de mouton saute mouton et en marche mais ba osani ba otaka faya me kaka ba karameli kaka beni batu bazo kufa to boyite batu bazo kufa. Ça fait trop mal. Mais il faut boyer bango ke eza héritage ya hérité après le départ ya président Kabila. Ça prend du temps. Eza politique moko yo ba grande puissance, même les Américains sont dedans. Pour la kozwaka ba minéraux. Eza likambo li pona nguba te bo tele makabo décider te. Eza likambo nini te, eza na main noire moko, eza grande puissance. Il faut ko solo la malamu pour nini ba na ko retirer batakuna bafanda kimia. Mais le quoi oyo il peut s'améliorer mutunyo surtout te. Donc il y a pas moyen de comprendre. Il ça le quoi moi na mukie. Mutakoza na 30 ans, akoza na 50 ans, akoza pena âge aboketu. Mais ce qu'on fait ici wano ba na ko yebisela msuski non. Solution elle est kambobo, il va pas comprendre. Pourquoi? Parce que wanaye et ça moi na mukie. Batoto akona lingi bino mingi, c'était la vôtre la championne notre m'a dit. Dit qui n'a donné quand on était là qui m'a fondé. Donc je suis congolaise, je suis pas Luba. Donc même si j'étais Luba, sur les cambozo mona nangeza ya malamu tokuku misako nangana za nanga mutetela na beto betela ka lumumba maboko. Pourquoi? Parce que asala makambo e monana et je suis fière de l'être. Pourquoi? Koyeba ke un ex-ministre moko bona Congo, héros national moko boye, il était qui? Il était là. Vraiment quand mon père notre père nous rencontrait, c'est que Lumumba avait fait la table ronde, il s'est mis debout pour parler, les blancs étaient là bouche bée et ça fait du bien. Yako ça yako appartenir na ethnie wana. Donc nazala luba, nazala nani, peu n'importe, mais je suis congolais, j'aime mon pays. Bino baba fingologue, beaucoup de nos commentaires, t'es pour na kangi. Na lingi bino mingi, c'était la vôtre, la championne, autrement dit, dit qui n'a donné quand on était la Kema Fumbe, en direct de la Suède. Bah bisous, bye bye. Go tira tout à ma be foutaraté.